Kinshasa Brazzaville Moté bipa biso bozomi kolanda émission kitoko Sembo tokomina tango ya Sembo pourquoi boibike ekolo ya Lumumba aux Bongo République démocratique du Congo ils allons traverser ba moment il y a pas si paix ya mawa oyo penza ezo komema penza ba désolation na mabote belé kasibisika mosusu ba yike bazali ko sepela bazali ko profiter na mbongo ya Congo lolenge oyo longo banité talatina mokolo lelo tozali wana pona kosola penza maimatali politique kati ya ekolo Congo démocratique lolenge nini ezali ko tambola boyimala muke uta motango mulai déjà une semaine et demie mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko consulter ba classe politique pona ko bongo consensus autour ya makanisi kitoko oyo penza ekomema ntombwana ekolo Congo démocratique kasi to ebité ba consultation wana oyo ezali ko selema na palais de la nation et ko suka ndenge nini mokola lelo samedi 14 novembre tozali na esengo ya koyamba penza moko ya bapandisa ngo na mwana mboka Gauthier Sey patron ya Ethic News wapi nazali kopesa mbote na yo ndeko Gauthier mbote ndeko Yannick esengo makasi na invitation bala liboso na leka na émission Sembo voilà nakanisi toko lekisa nde makanisi po bayimboka ba comprendre nini koleka na kati ya mboka na biso. Voilà, tokolekisa makanisi po bayimboka bayeba bongo comprendre nini uzali koleka kati ya ekolo ya Lumumba ndenge na lobaki ezali bongo République démocratique du Congo. Ndeko Gauthier d'entre des jeux lelo yo UDPS batamboli elongo na balie na bango pona ko soutenir bongo ba consultation oyo tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a zwaki mokano ya kosalisa utamwa mikolo ebele pona koluka bongo union sacrée lecture de fait nini osali par rapport ya marche ya UDPS ya mokolo lelo ndeko Yannick sengeli koyeba ete toyali na kati ya démocratie marche ezali garantie na démocratie na biso eloko bandeko ya UDPS basali eza constitutionnel bakei ko encourager o ezali moko na bango candidat na bango baportaka na 2018 azali lelo mokonzi mboka c'est vrai que mokonzi mboka ya la kana couleur te ali mokonzi mboka ya la muka ya FCC ya batunyonso mais c'est ko yebete ali na plateforme moko portaka ya li cash UDPS na ba ali na bango et c'est ngo komona ndé basali marche na bango pacifique na leki ko lekalelo na nzela ko tuna bisika mibale misato na yoki bakasi ezate et affrontement salemité na bande coupé ya FCC donc en fait génération kabiliste o ba sengela ki pe batambola lelo na kanisi tipo kwa toye ba bilan s'il n'y a pas de casse coup de chapeau na bancadrer à marche wana mais na wetali makanisi ya consultation na kanisi na koloba ngotongo midi pour ouais to kota na likambo ya consultation to tikala na oyo penza Italie marche ya mokolo lelo est-ce que à l'heure où nous sommes ils a penza important bandeko wana ningo tsolo ba c'est vrai bazo soutenir oya bango ba portaki na makonami ya 2018 ezali bongo mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est-ce que à l'heure où nous sommes consultation izo senga appui à population soit il y a membre UDPS lulingi basali yango batambola na babalabala ya Kinshasa. Bon, essayez dire que c'est opportun, c'est inopportun et ça moi cause la prestation moi mingi mais na kanisi était bandeko wana bayali na droit na bango. C'est comme tout individu congolais qui soutient tel groupe politique, tel regroupement, telle autorité morale. C'est pas moi. Bon, qui kolamka na tongo, bah le biais était biso tolingi to tambola contre la consultation na poto se peut se va se sentir lésé. Donc au basali eza opona bango, pona ko regroupement na bango na kanisi eza opportun. Et c'est ngel ba soutenir pona nini po bayi o bana makasi la babiso to zotele la consultation na. Yali pe na ngambu mususu lo la bandeko ya FCC et na bande comme ça la société civile pas côté na pe makanisi wana et or il ne peut pas se passer une action na kati ya mboka oyo neti o mokonzi mboka ko sala sans soutien au peuple ya monde bande banga bala kisana mokili dans la communauté nationale et internationale pour l'accepter biso une partie de la population to ko soutenir mokonzi mboka donc ça va de leur droit to ki ko pekisa bangote mais na kanisi ezapena bande ko mususu ba ko tia makanisi contraire na oyo bandeko basali lokola ngai objectivement en analysant des faits je me dis oh bandeko basali malamu ce qui yali pona ko bimisa mboka na crise
moi je me dis, je l'ai dit avec beaucoup de réserves, il y a des mois passés, mais ce qu'ils allaient pour changer action politique à Mokonzi Yamboka, chef de l'État, nakanisi coup de chapeau, bravo, bali batu ba se ressaisir, ba lobi était ndeto kendaki yali malamu te, ndembo ke tambola malamu te to yamba ba imboka nyonso na yoka ninyo sengeli na sala pour changer action politique. Mais pour na kubima na crise toza actuelle, te makanisi ya consultation ko bimisa na crise. Voilà, makanisi ya consultation et bimisa sur la crise te ndeko gote sei lelo to le bango bino bozo ko s'opposer na likambo wana déjà li consultation to beta siko li solo yango. Pourquoi à l'heure où nous sommes bino tata Mokonzi Azuli kanisi peut-être ya consulter ba couche socio-politique au nyonso ya République démocratique du Congo pour ko créer union sacrée bino bozo telemela yango. Pourquoi biso to telemeli yango tenga ali mopanzi ça. Voilà, zo analyser ba fait. Pourquoi c'est quoi la crise elle est politique. Donc c'est voilé de faster. À l'heure actuelle la crise elle est politique. Et le coup la politique est tambola té. Et toucher le secteur union samboka, paralyser le secteur union samboka. Et aller recevoir des comédiens, des musiciens, des chégués, tout ce que je vis là, et aller m'abêter. Mokonzi Yamboka, azali pour constitution et na mêlée, azali le rôle arbitre. Constitution PCP progressif en arbitre. A koki kota la ndenge ni koto ayo kapo abongsa. Mais dans le contexte actuel, la crise elle est politique. Et n'est pas sociologique. La crise, elle est entre les deux alliés, Cash na FCC. Tout qui m'a dit les Kambouyalini, na accord. En 2023, c'est porté comme candidat, sur la même liste que les autres, eh bien, a remporté l'élection présidentielle, a eu majorité dans l'Assemblée. Or, tous allez dans un régime semi-présidentiel. N'est-ce pas? Tu ne peux pas diriger sans la majorité. Tu dois avoir un gouvernement qui gère au quotidien, qui accompagne ton action. Et dès que tu as la majorité, tu identifier la majorité, tu vas identifier malgré le nom informateur, tu FCC dans la majorité. Dès le communaux, ils ont une majorité numérique. Mais à son temps, il fallait nommer informateur pour réellement éviter où il y a le rôle de la majorité, il y a une alliance. C'est si les gens dévoilent dans le corps, ni toi, ni moi, tout ce qui est là, place bango bande ko basigner mikanda te ba loba ete toyokani boye pour neni to ko gérer bango nde bayebi. Après un moment, un an et demi après, ba komi kondongo na la kati ya corps na bango. Ah ben, ba lobi te Mokonzi Yamboka a violé constitution. Il sengela kité a nommé ba juge wana misato a nommé. Te il sengela été à ça la réforme en ça na kati ya armée. Accueillir vite en besoin, to kana ka bongo te. Ah loko la sali bongo biso nde to parlement to na majorité to koyate. Mokonzi Yamboka pa bité ngana ko prêter sema bekuna na bato na ngai protocole nae esalaki to moni président assemblée nationale président ayete président Yanine ayete et ça a enfoncé la crise. Premier ministre ayete mais raison on a le loi bengi bana ko nyo sur la raison c'est ngaki Mokonzi Yamboka a convoqué allié de taille na ye ya linde ko Kabila boni makambo koleka bino bolobi ete ngai na violé bino bolobi ete bino fait bolek saka ndeko malonda aleka la seni pour parlement ici et validaki nga na bloqué toyokana ce que c'est ngel to revisiter accord pour tout le monde a ndenge nini kopesa ba imboka mai kopesa ba imboka courant kopesa ba imboka ya kotanga gratuité simba nini ekendela ko simba bana biso batanga classe ofele ngai na bana ba kotanga na classe to ina bana tout le monde dit pour ba kotungisa biso minerval mais tout ça na kati ya gratuité. Il faut vous la motivation, il faut vous foutre à bout. Na comme la nyonso na ba enseigner pe ba multiplier ba politique à rouler la bisombongo. À tout moment bana ba na brique, bana ba na loko songolo parala, te ba na mosolo to soma. Tout ça ça ne profite pas au pays. Et loko o na moni mémo o bandeko ya synchro na démarche na bango que moi je salue, bandeko sika ndeko Kabila. Ba de Kabila a créé ouverture moko, ba kutana de ba revisiter accord wana. Voilà l'issue des sorties. Mais parmi les sources, entre le président Félix et M. Kabila, sénateur à vie, autorité morale et FCC, mais c'est Ndeko Kabila qui suppose que vers Ndeko Félix, Ndeko Félix a vers Ndeko Gauthier. Est-ce que
lokola mokonzi mboka ko faire déplacer ko longolay na bureau na mosala ko yamba na ndako na c'est quand même bien na ndenge mboka o ezokotambo. Bon nakanisi na yokaki pe liloba wana etende Kabila epsek bande kwa 5 ete ya zali sika batikaki na kingakati akozela allié na ye na maboko pelele po bamona lieka ikomona ko résoudre crise oyo ba créer na coalition na bango. Bon naïbité, mais si c'est senti frustré, je sais que plus d'une fois de Kabila akenda na sélecteur de Félix azali allié d'état inaye na komona mabete mokonzi mboka la mukatongo moko pour intérêt à peuple congolais akende kingakati akende ko soit invité ndeko naye quelque part bakuta na lolenga ko invité na scellé jusque là na okité katine l'invitation à y résister mais ceux qui mais pourquoi pas siko ndeko Kabila alonga makolonel kingakati akine pas bien national et mokonzi mboka azali na aina charge belé il ne faut pas tout ça l'amalgame na makambo le président de la République a la prérogative belé pour na kende kotala ye sengeli o jana agenda na ye et sengeli protocole programmé yo et puis ba sopé mokolona ngonga oyo yambayo aina msale belé azalo ko langai na yote et que il arrive des moments vandi temps mort nanda kuna été oyo zo senga awa esengeli sursaut d'orgueil wana bande ko babwaka yango nande ko Kabila nande ko Fachi batala intérêt à peuple les anini revisiter accord là où les bas blessent bako kakotala na en face est-ce que à cause de l'intérêt na biso politique c'est maintenir au pouvoir, maintenir nos intérêts de vente, maintenir nos avantages. Et c'est un privé vraiment peuple on a maïna courant. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème à maïna courant. Aujourd'hui, la gratuité ne marche pas. Consultation, c'est beaucoup d'argent. Au bas qu'on dépenser pour la consultation. Cet argent, on pouvait verser ça dans la sociale. On pouvait verser ça dans la gratuité. Tu vois tout ça, bande quoi là-bas tchana sur ce de guerre là on pense, bataille na face à face, ceux qui va moniter et qu'on en médiation. Na CPL na tongo lelo, na une déclaration à Monisco, madame Leila Lobiete a encouragé le dialogue entre Congolais. Na kanisi bakela kenda kipe komona ndeko Kabila, basolo la kinaye. A mona kipe ndeko Fachi, basolo la kinaye. Le lenge mo pela démarche na ko saluer ya bande ya basango, ba comprendre été consultation ya li malamu. Ceux qui ont changé l'action politique à Mokonzi Mboka. Mais pour la Robimsa Mboka, na libulo toko dinda. Parce que la crise est en train de s'affroncer. Il y a un moment de nuage sociopolitique, et plutôt les ciels sociopolitiques, ils ont nuagé. Et c'est nini, bande kouana baku, kwa na lombangu, pour foncer Mboka na bisote. Maintenant, quand moi, na landine de ko mukuna lelo kulba etete, ils allaient pour na kopé sa mbetu na ndeko Kabila. Na lundi na marche bande kwa IDPS bako yemba te non basango bakonze babimé pas Kabila moi je suis de près baba to mayeli baki ko loba bilobela te basango balobiete nous encourageons les dialogues aussi longtemps que bango ba est-ce que mboka consulter ndeko Gauthier tokende malembe est-ce que mboka oyo pour ekende liboso il faut que tokende na des dialogues tous ali ba africain biso palabre ici la raté atana kati ya libota et Sengeli mais ndeko Kabila ndeko Tshisekedi bakuta plus d'une fois solo les belé mais aussi longtemps que bali na kati ya coalition même dans une famille bana motomoko toki kondungwana na moi sino ko toboki kondungwana na madame de tozabe toki pe tondungwani pe après to bongisi ezali libota biso ba africain palabre ezalaka mokolo na mokolo là où ça ne va pas on se met autour d'une table on dissipe les malentendus. N'est-ce pas? Mais si quoi le côté n'a qu'au senga, sincérité entre les deux partenaires. C'est Bossolo et égalité entre Bango. Bossolo et égalité. Quand ils se voient, c'est pour dire quoi? Ils discutent autour de quelles questions? Pourquoi la crise entre eux persiste? Et ça prouve que parmi eux, ils ne sont pas sincères. Et la preuve en est, il y a un monde qui a rejoindre l'idée de Kofayoul. Ouais, c'est un qui va poser office n'a intermédiaire moko. Loko la ba pistolo ba koka kovanisa bango banganga nzambe bavanisa bango batuna bango bolingi nini bacha ko na bango na mesa okaka bango nde bayebi. Mais je crois que au région de peu bande mususu bazolo ba que il y a plus raison coalition FCC cache et continuer et continuer au Kamamboka et c'est moi je ne suis pas politique na lobango mokolo na mokolo non union sacrée mokonzi mboka nyasala na lobby et na lobango mokolo mokolo na plateau na bino ba télé qui était pour esimba et sengeli à rompre na FCC aussi longtemps qu'azal lié na corps songolo pakala oki ko kendisu ko lié na corps mususu te cadre juridique à union sacrée wana et ali nini n'est-ce pas?
Or, à l'idée d'un accord moko o yasi salaki. Et l'union sacrée jusqu'aujourd'hui, j'essaie de comprendre, je ne comprends pas. Na comprendre ngo malam pendate. Et zalinini na otanga ba dictionnaire tout me dit pourquoi pas comprendre na contexte wana mais moko zamboka nde ayebi. Na kanisi moko constitution na biso et permettre coalition et permettre cohabitation. O ba salaki na de Kabila na FCC et ali ezali na kati ya constitution mboka. Mais ce qui est allié à au-delà ya accord wana et c'est papa tu ne peux pas nanda kunoye ko simbate mais yo ngoko ne côté ya bato nda ko mususu. Tu dois commencer par être exemplaire chez toi et ton épouse et les enfants. Donc moi me dis pourquoi kobundana mobali kobundana moi si ko ndongana na miso bana bana ba comme indifférent et maintenant tu veux aller faire la leçon la morale et pas ba voisin. Yo commence par ranger chez toi. Donc la Bible le biete évêque face à irréprochable. Bandana ko bongse pa na yo na libota nona bana na mwasi na yo kimia ezala après des sikoyo okoko kende ko pesa toli na ndenga libanda où tu as commencé avec les amis il y a FCC eza bozo ndongo na tongo midi pourquoi tu n'as pas encore rompu OK ko senga bande ko msusu baya oh bande ko nyoso awa ko senga ba ko ya ba ili ba politique au-delà de tout ce qui se passe bazota peu ba avantage na bango politique ndeko mbema venant il pense qu'il faut azwape bitin de guerre naie de Kokatumbi en venant et quand il venait j'ai suivi l'aéroport Batouye Motuna de Kokatumbi on s'est déplacé de là où tu de Bumbashi pour oui je suis venu écouter mon frère et dans la consultation qu'est-ce qu'il dit j'ai discuté avec mon frère et bientôt vous saurez où to solina de Konanga ah donc de Kokatumbi ayebi ba résolution aye kolobate o yali o ba desiderata naie nini we photo sala pombo kebima mais aye koyoka et puis le bi la tête au donc il y a au moins qu'est-ce que le chef dira le 20 donc comment on a que les politique les jets de mots de même pas bimi batuni mutuna à l'obité on a encouragé dialogue entre les Congolais mais il y a consultation il faut consulter yo pour yo pesa maini o esengeli mokonzi mboka asala action il faut amener pour mboka ko bima na libulu mais yo l'obité aux encourager donc les mots là ne sont pas les mots hasard. On l'a dit de Kolenga ko bayamba habité ngana ye na sengi makonzi mboka amona prédécesseur na ye bango mi balende ba kiko bimisa biso da bulu oyo ndeko nanga ye batuni motuna yo ye awa omoni nde so ba dissoudre habité dissolution il faut se poser la question est-ce que le comité nanga est encore dans les mandats et sengeli vite na sengi makonzi mboka vite ko tia comité mususu pour basala nini batala budget ne ko senga si y aura dissolution boka ko organiser ba élection donc tu vois que il y a de l'amalgame na batonyo so mokonzi mboka consulter on l'a dit bande ko diongo bande ko msusu babité il faut te dissoudre bande ko société civile tu vas Christopher Ngoy babi non nous avions demandé au chef d'état de dissoudre le parlement donc les attentes sont un peu est-ce que part et d'autre donc on a fait ça makanisi nangai pona ko sili ça makanisi nangai nakanisi yete ba imboka oyo ba ko senga akoro ekufa na ba oyo ba ko senga akoro ezala nakanisi bato o mi bali ba ko décider na accord ya likaka les deux autorités morales. Il y a cash na FCC bavanda batala na face à face ndeko akoro to signer kiango article tel alinéa tel les opposés problème et sengel to revoir et sengel to bakisa fengel to longola loko songolo pakala et puis faut te ko tsaba ndeko mususu il y a un problème de légitimité peut-être qui se pose avec Fayulu qui réclame toujours son pouvoir. Il y a un problème, je ne sais pas moi, il y a bande ko mbemba bazaki lésé na ba élection de kaki. Comment intégrer bande ko nyonsoana? Oh, pour que ces amis là, bande ko na bazala intégrer na climat moko assaini et sengeli yende ko fachi. Azongela ndekone Kabila, ba mona oni ba kolongola na ko, oni ba ko bakisa pour elongo ba ko bimisa mboka na kati ya libu. C'est pas normal. La crise est en train de s'installer. Na landine de ko ministre des Finances na chaîne moko concurrente na bino akolobani tout ce qu'il dit bande ko cache ba non la loi sur la reddition des comptes au Vatican na parlement n'a jamais été adoptée dans le conseil des ministres et na cour des comptes tout ça il y a le BT cour des comptes et ça qui va faire technique parce que va bien action dans parlement tu vois qu'il y a crise dans quel gouvernement oyo mboka nini oyo bazo se contredire ba ministre va se contredire ils s'entrent dedans matin midi soir. Le gouvernement et les institutions président des publics, ça marche pas. Peut-être même biso na tombo mais ils ont consultation ou peut-être au ba congolais surtout il y a des consultations té parce que consultation oyo ekosuka na nini na yo tikoloba ngonde konangai a été lié na accord mususu mokonzi mboka accord FCC cash abimi na ngote ba revisiter à ngote akokende ko se lié na bande mususu na format nini a une majorité parlementaire té. Dans le contexte actuel, le Parlement, c'est compliqué pour lui. Mon réalité.
agent, fonctionnaire à l'État, impayé. Ministre des Finances, il a recette maudite. Moi qui ai un problème. Et on va aller encore créer un problème d'argent, dissoudre le Parlement. Or, dissoudre le Parlement, et c'est une élection anticipée. Voilà. Ce qu'il faudrait faire, c'est que nous avons bakoka kolanda schéma oyo ba episcopo bala ba petit ko fongola ba ke ko mona ndeko Fayulu wazoli la tongo me dit pourquoi combat ya légitimité ndeko Mbemba ya Kabila wazoli la tongo me dit pourquoi violation à la constitution ndeko Yemoko Félix bazalaki na ye wazoli la humiliation ba ko humilier pas ba allié na ye ba vanda autour ba episcopo pe ba élargir cadre na bango ba ko tsa bespère mususu ba ko kakotala lolenge nini pour revisiter accord na bango FCC cash va revenir sur de nouvelles bases gouvernement et vraiment gouvernement où ils ont servi mboka et non gouvernement ils ont servi la coalition ils ont centré dedans premier ministre a voyagé muké bino pour contresigner pour beti baninga film ya bakanja batika ba komi kolela et là le premier ministre ne sait plus bouger il faut avoir dans la poids venir d'intérêt à coalition na c'est pas bon. Voilà, vous allez comprendre que nous avons en direct émission Sembo, émission Semoko, Oyobo, Missang Kolanda, Wapi, et puis Sarabino, information, plus analyse dans l'Italie, l'actualité, Kati, la République démocratique du Congo, tous allez longo, Nandeko Gauthier Sey, où nous avons rappelé que Azali Bongo patron, il y a éthique news, Moko média en ligne, il y a République démocratique du Congo, déjà, ils ont ça là, prévenant Kati, il y a école de Bissou. Ndeko Gauthier, tout le bango, c'est vrai, dans Koyo Kayo, ils ont soutenu des marches à Basango, mais Yomoko Outiko évoqué Kaya avec Pascal Mukuna, au Pazam Monsel, Nzambe, ils ont tellement de démarches, Ponaye, ils ont coupé sa Kabila, Meto, déjà Kabila, comme fragilisé, comme contre-mire, Ndeko Fachi, tout le monde, Batubele, comme cité, les réseaux sociaux, tout le monde, qui Fachi Abeti, Liko Femaka, c'est pas Ndeko Kabila. Est-ce que logique, Wana, Yako, Mukunzambo, Kazo consulté de l'autre côté et que l'épiscopopé va consulter de l'autre côté? Est-ce que Yangone comme Mimapinza Congo démocratique et Bimakati à crise? Bon, motivation de Gomukuna Nakanisi Baimboka Baebiango, Yemoko Yebi Abengango éveil patriotique, Yemo Azalina ba motivation na Oyo Kotelemi la bande Koana. Et vous savez, depuis un moment, combat on de Gomukuna zone mené, et ça peut pas Kangande Kabila. Yemoko Yebi n'a pas prévoir Zanango. Mais nakanisi ngai pona ngai ezali kuluba malamu te esengeli to respecter bandeko wana na initiative bazui mais nakotala pe malamu na ko analyser pe na ko tuna ba source kilikili initiative wana euti par bango mokote ils ont été invités consultés d'abord par le chef de l'État et na sorti na bango 2 jours après de bandi initiative wana. Pourquoi ils n'ont pas commencé cette initiative avant? Oh, ni bango ba yoki pa mokonzi mboka pour ba bana initiative wana. Nakanisi bato mayele ba la biso. Suivez mon regard. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, on a eu mokonzi mboka ndemu ta senga ki bango ba ke ne reconsidérer ne nakanisi ba utaki pa mokonzi mboka. Et puis rappelez-vous, mokonzi mboka salaka aller-retour moko na Brazzaville. Juste na retour na 2 jours après Ndeko Fayulu pe ba invité ki pa Ndeko Sassou na Brazzaville. Nakanisi oza mopanzi sango oyebi déplacement de Kosassouana. Ndeko Sassou s'est déplacé Ndeko plutôt Martin Fayulu 2 fois pour Brazzaville. Qu'est-ce qui a été dit entre les 2 chefs d'État à Congo pour l'Obi Nango inviter Ndeko Fayulu? Donc je pense que il y a un problème. Et le problème jusque là au moins position Ndeko Fayulu. Alors bité, on a une consultation en athée. Pourquoi? Parce que Ndeko Fachipe il est parti à problème. Comment lui peut nous consulter aussi longtemps qu'il y ait Azali Moko Yalika? Mais donc, Nakanisi était, puisque pour démarche Nabango, Ezali pour Mboke Tumbamate. Il y a l'Imalamute, Mboke Zoke Nemaben de Konangai. C'est que tu as suivi dernièrement ministre des Finances pour le Parlement. Et vous ne Mboka Nini. Tout ce qu'il a dit sur la présidence, c'est dépassement songolo par là, où est créé actualité. Mais dépassement, Joseph Kabila a offert partie aux salaire rebelle. Mais tu as suivi ça. Naïbité comment ils ont, mais moi j'analyse des faits. Ndeko Marcelin Bilombaza, conseiller principal, ce qui est spécial principal, je ne sais pas. Économique, il y a chef de l'État. À l'objet, à Kizaki Ndeko Kabila. Mais ministre des Finances à l'objet a dit non, c'est pas budgétisé à la présidence. Bah frère Ndeko Kabila, c'est budgétisé dans le budget. Dans le ministère à budget. Ça n'a rien à voir. Pas de voir au micro dans la carte. Est-ce que le ministre des Finances
à défendre l'autorité morale naïe, je ne sais pas. Est-ce que Marcelin, ou est conseiller principal, à défendre Kanaï, je ne sais pas. Mais où on a lundi, mon conseiller ministre des Finances a l'objet de dépassement est à 14 000%. La présidence de la République. Mongo est belé dans la présidence. Entre autres, il évoqué qu'il y a 5 chantiers. Et plutôt il y a 5. Il y a un programme d'urgence, il y a 100 jours. Au pays, il y a Mossol. Évoqué Bakamo est belé. Mais bande walobité, baké ko évoquer ka de Kabila. To kanani to lananani. To ko c'est appelé ministre d'État budget avec honnêteté nyonso. Persir biso. Pour autorité ministre de la finance, il y a allé réglementer le budget. Le conseiller économique habité, et puis la présidence 2500 garde, na frais benamité ne bafuta comme ancien président. Donc vous appelez ministre du budget habillement, éclairer sur la question. Tout ça, c'est quoi? C'est la crise. Gouvernement et le côté. Constitution Bokanabiso et Mboka au-dessus de la mêlée. L'institution présidente de la République ne peut entrer en conflit avec aucune institution, en aucun cas. Pourquoi? Parce qu'il ne gère pas au quotidien. C'est le gouvernement, le premier ministre qui gère au quotidien, qui peut avoir des problèmes et les législateurs, les pouvoirs législatifs qui est le Parlement. Mais autour au monde, l'institution présidente de la République est au côté en conflit. Na gouvernement, na yemoko exécutif, na pouvoir législatif. Et ça li malamte. Et c'est ngel bandeko bazon entre chef de l'État, bazo courage ko FCT, yo zali arbitre, yo zali garant de bonnes institutions. Okoki ko kota na GOT, mais dans tout ça tout le monde ndeko Fachazo souffrir ndeko côté to le bayango zo souffrir pour appliquer, pour faire appliquer ba action na sur terrain. Il y a on a peut-être à opter la voie consultation si ma consultation zo atama kasi aluka moi majorité moi on a il y a assemblée nationale. Est-ce que d'abord la question est cause facile pour ndeko? J'ai jamais adhéré na chez moi na europléniché que mon konzambo pas souffrir. C'est lui le chef. Mon konzambo kaza papa na kati ya liboto. Ce qui moi c'est au sala ndungu et c'est ngeli recadrer. Ce que beti moi si na mbata et nyo bate ko lingete. Ata ko vimbilisu. Ata ka zu choc. Et nyo ko bate ko lingete. Après qu'on faire soigner ou faire comprendre que eloko sa ke zai mabe. Ce que pinir moi na même Bible zo senga biso. Moi na soki ko sala mabe. Zonsa moi na nzela, zo moi film beta moi na zate que ce que beti moi no chicoter moi na opinir moi na ningi ko ba ko lingi moi na te. C'est le patron, c'est lui le chef. Quand il y a un ministre qui n'exécute pas dans son secteur, il y a un conseil des ministres chaque vendredi. Rôle conseil des ministres ces années. Rôle conseil des ministres ces années pour évaluer dans secteur nyonso. Qu'est-ce qui se passe dans chaque secteur? Après ça, nos politiques pour le ministre on a appliqué dans le secteur. C'est lui qui s'oppose ou c'est lui qui fait la politique de son ventre ou de son camp politique. Quand on devient ministre, on sert plus un parti politique. Au service sous couleur morte, tu sers la nation. Tu es au service du peuple. Où est-ce qu'on s'opposer? Le chef a le droit de demander au premier ministre d'ouvrir une action disciplinaire. Au besoin de les révoquer. Tout le monde a Katianine, le chef a tapé du poing sur la table. Le ministre de la Justice a déposé des missions. Qui s'oppose au chef de l'État? Citez-moi un seul ministre, que ce soit des cash ou il y a FCC, ou une action chef de l'État. Et ceux qui ont zali dans un motalibo, les Canadiens pour dénoncer en gros. Personne ne s'oppose. Le chef a un programme. C'est son programme. Bien d'accord, il y a devant le peuple en 2023 pour présenter le bilan. Ce ne sont pas ces ministres-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'à l'heure où nous sommes, que Mokonzambo Kazan a difficulté, il y a que satisfaire le peuple congolais. L'absence de l'État. Le peuple d'abord. L'absence de l'État. Comment? Il y a absence de l'État actuellement. Les gens ne s'assument pas. Les chefs de l'État doivent s'assumer avec sa famille politique. Ils doivent sanctionner là, ils doivent punir. C'est lui qui doit porter bilan en 2023 devant le peuple congolais. C'est lui qui s'est présenté devant le peuple pour présenter son programme. Et c'est sur base d'un programme qu'il a été élu. Et c'est lui qui reviendra pour rendre compte au peuple congolais. Nakanisi, gouvernement, et à la coalition, et à la gouvernement et à l'Union nationale, nous sommes pour exécuter l'action à Mokonziamboka. Nous sommes un ministre Mokota Hotel, mais à Mokonziamboka. Nous sommes un ministre que ce soit à cash, FCC, ou à la politique naïe. Ou à la politique naïe, ceux qui basent la carte du gouvernement, largesse à chef de l'État. Le chef doit prendre ses responsabilités en main. Ou écoutez, les cas à Lelo, ils allaient coalition na bango bakende ko yokana. Na ebité ce bekana que nous na carte coalition, na gouvernement ministre servir plateforme naïe. Donc,
tout le bango mokonzamboka il faut aller babongo pour sanctionner. Il faut pour sanctionner, il faut la kanisi to moni 2 semaines conseil des ministres ça limité t'as la conséquence. Le ministre des Finances va déposer une loi qui n'a pas été discutée, qui met presque à nu ce qui se passe à la présidence. Aujourd'hui, il s'entre dedans, ou à contredire, ou à défendre, ce qui n'est pas bon. Le Premier ministre fait sa politique de sa manière. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas instruit. Il n'est pas. Oh, le Premier ministre, il a allié permanent chef de l'État. Les injonctions, tout passe par lui. Le chef fait passer tout ce qu'il pense par les biais du Premier ministre. Et le Premier ministre le fait exécuter par les ministres des secteurs. À qui on dépose le budget, et c'est qu'il y a sa politique, et c'est qu'il y a sa politique, et il y a malamte. Nakanisi, et c'est qu'il y a Mboka à se ressaisir. Où il faut passer les lois à révisitation et à accord na bango, à révisiter accord. Ce qui a été pour ça, bande comme sous bambemba bakatum ba porter main forte pour na action na ye ko kozala appliquer d'arrache-pied et ali mabete mais singeli accord na bango mu peuple ayeba ba yokana nini nini yo yaki mabe na kati accord ba bongisa ba longola to ba bakisa to ba rompre yango. Pour revenir sur de nouvelles bases, là, la force politique nous sous pour tout le monde défaire décoller Mboka na biso. Les pays ne décollent pas, ne fait que dégrader. Ils ont la vélo et côté ambulaté. Ils ont couillé malembe. Si ils peuvent na mabélé et aussi ma moto et aller malam. Dans tout ça, Ndeko Gauthier, toujours qu'on s'acheminer malembe na émission na biso. Dans tout ça, est-ce que vous kanisa, vous partagez avis? Il y a Ndeko Faïlou Oilelo a proposé qu'il plan de sorties de crise naé pour peut-être que sur aliment, ni sur zone amolo. Nakanisi à partir oui, donc soutenir plan de sortie de crise naé à partir. Et c'est là qui va coûter autour, il y a puisque pour le tour à médiation songolo pakala, bango misato pour y réclamer crise à légitimité. De Kabila na kaneba réclamer violation en constitution. De Fachi na kaneba réclamer blocage. Ba coûter autour à médiation songolo pakala, ba ko dissiper malentendu wana. Bon mon alo lenge ni na kotala na direction moko eza bien-être peuple congolais. Direction moko eza bana batanga kelasi. Direction moko eza ba imboka bafuta mamalam. Direction moko eyali moteur ko sala mosala na ye afuta makolandisa mosala na ye. Regarde ce que nous sommes en train de voir dans la ville. Ba nouveaux riches. Des immeubles sont en train de monter matin, midi, soir. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Quelqu'un demain, hier, ayaleki na mosoloté, ayaleki na mosalate, mais le loi ko tonga ba immeuble, pourquoi? Parce que il assume telle fonction. Il y a Nini Yamboka, Nakati Yamboka, et ils puissent tous Nakati à trésor public. Pourquoi? Parce que distraction, il y a Nakati Yamboka. IGF a ne malam, mais IGF a continué à faire la mise avec un déplacement. Il n'y a pas autant de présence, qu'est-ce qui se passe? Il y a autant de bisika où il y a bakolela. Dans lundi, il y a régi des eaux courants, mailles, et comme il passe, il y a non, mais nous payons des factures. Même s'ils ne sont pas bien fournis par régie des zones nationales. Mais nous payons nos factures régulièrement. Mosolwane Kendaka, Wapi. Bako Kakotala, Bisika ni Mosolwane Kokende, pour Bako réglementer secteur, il y a Nini, revenu en Boka, et on a un trésor, et fout à Baimboka, tout se sentir bientôt qu'il n'a pas fait de l'année. Nous n'avons pas besoin, il y a politique, on va commis quota dedans. Nous avons besoin des actions. Nous avons pas si mingi. Policier. Hier j'étais dans la banque, on a tembe. Comment la lolenge ni bande on a souffrir. Bon on se tombe me dit pourquoi téléphone to la te ko benga biso. Ba ko futa biso te. Salaire collecté déjà mais quand vous allez à la banque, on vous demande de repasser. On vous paie na retard il y a mois moko. Et la tembe n'avance pas des raisons. Soit ba yali en faillite. Soit ba monete ba yina problème. Ba ko ka zonga sima, ba ko senga ba policier wana, ba study ngana ba banque mususu ba futa ba sima boso na bango. Et salaire mokonanu et il est médiocre, mais au fait à manareta, ils s'endettent quand ils touchent cet argent, ils ne savent même pas qu'on louait les débuts du mois. Nakanisi c'est ce dont nous avions besoin. Mais au lieu que les cas entre la politique au soin dans la plateau à télé, qu'on peut discuter et aller malamte. Autres années pour ça, tu évalues à du jour au jour bilan chef de l'État, dans certains songolo basalibou, dans certains songolo évoluer à 2 pas, dans certains songolo est dégradé à 1 pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tout avancer? Et non chaque jour politique, pour les là-bas poste, ça on en a marre. Pour encore na dossier à la consultation, il y a 2 sujets sous Oisa Penza Moutouyape, pour le Belakaka, au cours de l'émission Mokolalo, après consultation égale avant consultation. Je signe, je persiste. Si c'est pour changer son action politique,
bravo au chef de l'État ayoka ba imboka na secteur nyonso qu'est-ce qui ne marche pas pour relancer conseil des ministres naé akoka kopesa ba injonction na ba ministre naé ba mona ndeni ko appliquer oya yoka ki pa ba imboka mais ce qui ezali pona ko bima na kati ya crise oyo tozali nango au parlement et ko mona ete violation yali au gouvernement premier ministre ko mona ete ngana ki ko kende sika songolo te climat ezali bien tenté na mokonzi ya mboka ako sala politique naé ya FCC soit disant to ko bima te poto bima et sengeli ba revisiter accord na bango soit ba appliquer accord na bango ce qui est pour intérêt en mboka d'arrache-pied point sur pied point par point sans violation songolo pakala pour mboka ko bima na crise mais quand tu suis de près au moment a été accord wana na kanisi ezali pour l'intérêt politique nanya kozwa cour constitutionnel nanya kozwa CENI nanya kozwa armée na kozelo kosongolo pa justice nani ya ondo yoki banzembe ko bima awela ki justice awela ki parlement abosani justice koto barolo bate ya bosana ki parlement awela donc tu vois que ezali ba guerre à positionnement. Or le peuple n'a pas besoin de ça et positionnement banani ba o ba besoin ki mboka le au peuple assez au mboka et puis si ba beki lelo pour bana ko maltraiter ba monter et c'est ngeli accord wana état la social accord wana état la sécurité en mboka aujourd'hui les pays ont un problème sécuritaire dans la frontière nyonso les pays ont un problème social et c'est ngeli bata l'accord na bango si ces points là n'ont pas été évoqués ba revoir accord na bango ba kotsa ba point ezota la social ezota la Bongwana ya mboka, sécurité ya mboka, et non, là qui va gérer quoi? Pour ceux qui mboka yali malamu, ceux qui ba mboka ba kolia malamu, ba na ba nso ba kotanga malamu, na kanisi, mapona mieux koya, ba kopona programme oyo eko satisfaire bango, et non, ko lukandere nini, ko boycotter, pour ozo toujours majorité, to ozo présidence, to ozo loko. Merci Ndeko Gauthier Sey, yo zali bongo patron, ya Ethic News, on est dans un ko rappeler bino ke azabongo mopandi sango awa azusa la lecture par rapport à la situation nyonso ndenge zali ko tambola na République démocratique du Congo tobeta siko lisolo ya likambo etali état des droits le tomoni DG ya RVA lisusu akangami na likambo etali 15 millions moko ya détournement wapi ba placer sous map na prison centrale ya Makala. Que pensez-vous par rapport à l'arrestation? État des droits c'est un bon slogan. Biso nyonso na mboka oyo biso yo nazali elenge toute ma jeunesse toujours se battre pour un état de droit dans Katamboka. Égalité, il y a pas chance. Il n'y a pas un Congolais supérieur par rapport à Congolais moussous. Na kanisi ezali action moko malamu il y a état de droit. Na okaki yango ndeko Abdallah déjà RVA aza souma soi-disant que ponana ba prévité entre soi-disant que a détourné mon solo 15 millions de dollars qui étaient destinés na bagien faut pas verser na CNSS. Mais il y a des conversations en côté, il y a des si cela s'avère vrai, Nakanisi, il doit subir la rigueur de la loi. Ni né au-dessus de la loi. Bisognon surtout ça na mobeko et c'est qu'il respecter mobeko li konzi où il y a la constitution et mboka na biso. Mais Nakanisi est sukawanate. Nandeko Kamere, Nandeko Abdallah et continuer. Toko yoka baka ba détournement na katamboka oyo, toko yoka baka il y a des violations à droit de l'homme na kati mboka oyo mais ces gens là circulent librement na kanisi ezala deux poids deux mesures te bakoka kokende nango na ba domaine nyonso ba oyo baza punissable bazala puni justice eskoka kozwa bango ba oyo il faut bazala acquitté ba recouvrer liberté na bango wana nde ba bengi état de droit mais ceux qui ezaka ka deux poids deux mesures pour na ba positionnement politique pour des côtés la Zesika Songolo aza pour na intérêt YZ il faut le mettre dehors pour ngaina ko kaze mutunanga de côté wana nde to telemiwa ya état de droit mais nakanisi ndeko Abdallah akoki ko bana ko sala ku ya bongo ye mon côté et sengeli ba fongola enquête na dossier wana batala qui sont impliqués na kati ya dossier wana pour ba ko ngonyo so ba répondre na rigueur ya mobile ya loi et puis nakanisi na likambo ya 100 jours ba to ebele bazara ki cité mais si apparemment enquête en go esuki toujours c'est enquête on est continuer ba ko kolandela ba o nyonso ba ki impliqué
na détournement il y a lieu public, il y a dernier public, ba ko répondre devant justice en mboka na biso pour ba oyo batikali bazwa mayele bazukoka kobanga bebete mobeko ezali likolo ya nyonso. Personne n'est au-dessus de la loi, ni parti politique, ni ministre, ni président de la République, quiconque que ce soit. Nous devons nous soumettre à la loi et servir les pays convenablement suivant mobeko likonzi o ezali constitution na biso. Voilà, wana pe ezali souhait abaike ko servir pena mboka oyo olandisa mobeko likonzi ndongo lobe ezali constitution. Il y a la République démocratique du Congo. Ndeko Gauthier, le tomoni au moins 110 bis à transcoyer sur 440 comme prévu. Est-ce que tu veux le bango ya sujet satisfaction pour te promouvoir social à Congolais à Malam, nous sommes à Malam, tout vivre mieux, Namboka na biso se sentir à l'aise dans le Congo démocratique. Est-ce que le bango 110 bis wana ezopenza ko yanola na bosenga ba Congolais oyo bazo ko aspirer na social oyo bande ko senga bandakala? Bon, on a eu qui solo wana, mais na kanisi na secteur à transport wana moi des autres examens mingi, to ko moi ba rapport mingi na kati ya secteur wana ndeko azali na tête ya ministère ya transport ndeko Didier Mazenga na ko yoka moi nungu mingi na kati ya secteur na ye. Loba solo awa ezali sembo balonga. Na kanisi na pension monétique news va enquêter là-dessus. Une éthique nous allons médias investigation karaté beaucoup mon article to kozongela yo poto ko yoka mais tout ça na moi ba document mingi na mambitali EPK mambitali pe na OGFREM ba et puis na transco to landa ki rapport ya ODEP oui et tracer ba malversation moi belé na ba banki mi balé ya lokuta kino sikoyo ba sanction réalité mais 110 bis bon c'est une bonne chose to encourager la volonté ezali mais qui ne représente rien par rapport il y a masse, il y a population, il y a besoin. Oui, il y a transport, il y a Katamboka. Mais quand même, quand il y a la volonté, ma côté 110 bis va continuer, qu'ils aillent au-delà, il y a 110 bis parce qu'il y a vraiment un besoin de transport dans ces pays, surtout dans cette ville. Déjà pour la ville, 110 bis ne pourra pas résoudre les problèmes de transport. Parce que, bis, il y a transport, qui n'a pas 110 bis, donc il y a un monde qui va donc quelque chose de bien, la volonté y est, avec la volonté on peut, comme on se les allie. Mais bah quand on a un transport, on ko réglementer ba revenu pour être ba biswana ko sombe yali malam. Mais il y a un problème d'entretien. On ne sait pas entretenir. Ils savent pas babis ya sika et ko kufa mbangu et les chauffeurs ko ba ko pesa bango ko entretenir babis sango malamu te ba ko sala ba accident entretien yo ko toujours en retard et après ils viennent se ressaisir trop tard ba ko quand même ko tala délai nini o esengeli mutu ka na entretien ba ko cha musolo ya entretien mupanzi musolo personnel mupanzi parce que celui personnel a bien payé te a ko entretenir en jeu malamu te batala kandenge nini ko entretenir pour ba biso na to subir nini susute oyo to subir na ba biso était ko organiser stick neti oya esprit de vie. Tu vois qu'il y a quand même un problème d'entretien et zali malamte mais to seka na mokonzi mboka ba bis pour répondre na attente il y a population pour na transport zali moi pas simili. Voilà to comme penza na suka émission mokola londe ko Gauthier na mokuso ko lo banini na likambo style baso de mouton bana Kinshasa bayebaki ki yambala oyo feti ya bonne année baso de mouton nyonso to aussi la main du côté à côté à Tchango kuna mobulu kaka banzele ezali te baso de mouton esilite yo le roi mopanzi sango nyonso nazo komona ezoko lekelo ndenge nini pona ngai na kanisi so de mouton ko créer problème makasi ya moutage na kati ya mboka o ngai moko plus d'une fois na kati ya bouchon 1 heure et demie pour baso de mouton et j'ai vu un grand-père il y a 80 ans au Taki Bruxelles, il fallait qu'il a regagné Ndakunaï, a sali 2 heures et demie dans des moutons, vécu une qui climatisé, quand il a pu à ça la crise. Quand il y a ça la crise, il y a ni Nicolas Chaleur étouffement. Et on a dû intervenir pour le moulaï, pour bénéficier même d'un mois oxygène. Donc tu vois que ceux des moutons, ils ont mis peu moins mingi. Du coup, là, c'était un projet à la va-vite. Ça n'a pas été bien étudié. Et mon sonango est au qui n'a procès à 100 jours et a qui détourné. Mais n'a qu'à ici, volonté qui plus de 2 fois, va passer sur la date, dans le gouvernement, tu as inauguré à la fin du mois, tu as inauguré à mois Songolo, presque 2 ans. Tu as presque 2 ans.
Et dans tout ça, quand on est au caméra, na deux ndeko na monaki baza puni pour ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans le projet parce qu'ils sur le projet qui ont détourné de cet argent et qui a fait que tu subir, tu perds des bateaux, l'ambulance et où mais là qui mis dans l'embouteillage, comme sous ce causé nango et ça que bateau kata ba paiement et fait quand même bateau na ba répondre devant ni na bango. Sur des moutons, c'était vraiment quelque part projet moko budgétivore, ça il faut les reconnaître. Il y a une place sous ba check en c'est ngate ba chango, mais il y a des endroits où il y avait vraiment un besoin réel avec ba sur des moutons. Mais na 24 novembre je vois pas les besoins il y a sur des moutons. C'était juste un netolokaki na banquette bimaki bande ko multiplier ki yango pour mosolo e mata ba ko ka filmisa ba poche na bango et ils doivent répondre. Na osenga na ministre ya travaux publics ba accélérer quand même ça on a pas longola ba top qui empêche la circulation. Banzela ngwesana malamte mabulu et ba comme ça ngo sumukie et ko empêcher circulation ba ko longola ba top ba bisiko yo ba monique ezo évoluer qu'ils arrêtent, qu'ils soient sincères. Bah, c'est honnête parce qu'il y a des endroits où net awa na sanef so de mutoro nango ezanini na sanef na 24 rôle nango place wana ezani donc beti de salé mais quand même moi bien té il y a des endroits où ba tchaki yango inutilement mais na kanisi basa na moi lombango pour na ko évacuer circulation ezala malamu pour na ko éviter ba bouchon oyo bazo créer na ba so de muto na bango mais pour na projet eza échec pour na merci beaucoup ndeko Gauthier Sei Openza tuzaki na plaisir ya koyamba pour na compte émission Sembo ndeko Gauthier na mukuse bandeko bako retenir ni na passage nord na émission ya mukula excusez na mukuse ba imboka ba fongola misu ba retenir yete mboka ezali ya bango ezali ya ngai ezaka ka ya chef de l'état te ezaka ka ndeko Kabila te ezaka ka ba ministre wana te tangi ba komo balé pour bango ba zonga ba ndeko Kabila wana te ezaka ka ndeko Fayulu te ezaka ndeko Fachi te je sais tout le monde bato ba kanisa ka mboka ya te ya bango te mboka ya biso nyos biso de peuple et biso to s'exprime kana vote to na référendum na kanisi na ba vote to koyamba la sima to yeba qui voter qui donnait notre voix pour que se développer. Autres vivre les lots et aller pour biso peuple, tout voter qui peut m'aber. Nous avons la caméra droit aux yeux, nous avons conscientisé peuple congolais. Total, to faire payer moko na moko ba politicien, oyo ezali mbanonaye. Pour lobby, eh ba se présenter devant biso pour lancer na biso ba voix. Tu vas sanctionner qu'il faut sanctionner et tu vas copier sa ba voix na biso et pas nani na projet de société mini et puis nani oyo avec ko bimisa biso na kati ya libulu. Tozo vivre oyo likolo la geste na biso, likolo ya mawa, likolo ko voter pour na baitini, likolo ko voter pour na tribu, likolo ko voter pour na monoro pas aline de konanga, pour to ba monoro moko. To voter projet de société, to voter sous individualité. Mais ensemble de to kolongo. Na ko senga pena mokonzi ya mboka akoka kotala sima. Aouti na peuple. Tu es le bande qu'on a vu sur ça, tu yebi pas na bango, tu yebi maman naye, tu yebi place aouti. Et c'est ngeli ayo qui la biso mao. A yebi pas si a peuple congolais. Pour yemoko à vivre na peuple pendant 37 ans d'opposition. Alanda ba flatteté. Alanda ba to ba positionnement té. Mais qu'il voit et qu'il est dans le bon sens, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir ces pays de l'impasse? Et ce qu'il faut faire, c'est revisiter votre accord FCC Cash, soit l'appliquer point par point afin d'éviter de mettre le pays à feu. Merci beaucoup. Tozaki na plaisir ya koyamba bongo ndeko Gauthier Sei oyo na zali bongo ko rappeler que zali bongo patron ya Etiko News émission Sembo ya lelo ici nango bandeko balandi. Merci l'équipe technique sungai biso pote to ko na condition longo bana mabuta bino ko parbola sima caméra. Merci na ya Gimpu tous les maestros au Binza Sai Musa qui to copé ya makasi moko lelo na réalisation et puis na régie finale. Merci ndeko Pati Sumbu ozaki bongo na nzela ya YouTube tokokuta na bongo na mikolo ezali koya kasi déjà mokolo lobby ndeko Zulu déjà kozonga na Kinshasa capitale ya Congo démocratique pour continuer bongo musala na Canal King télévision qui met en colo mabuta.